Bandeko bino bolinga koyeba te ya Nelka. Te ya Nelka yangoyo. Elongi ya Nelka yangoyo. Atie maquillage te, atie minda te, atie snipe te. Soka Nelka sali video oyo ezali po kopupula oyo bapupulaki ye na Josiane Mondele, baya kopupula ye na Blandine Osako, en tout cas kopupula wana ekotaki ye. Bien sûr, modèle bapupulaki ye akokaki koresiste na ye, akokaki na ye kosupporte parce que ye moko alobaki bango baza ba amateur, ye aza professionnel ye na Chantal Bola. Mais maloba ngo penza ekotaki ye, yango bomoni Nelka Ballon d'Or akendaki na kotala ba telefone, asombi telefone moko mpona mobali na ye, asombi telefone mosusu, atie yango pe na snipe, atie. Bien sûr, Nelka Ballon d'Or ameza na ye kofilme, asomba eloko ya filme, asala boya ya filme, mais oyo tour oyo azofilme kaka mpona kofilme te, mais azopesa pe réponse na maloba oyo Josiane Mondele apupulaki. En tout cas, modèle bapupulaki ye, kanisa video wana ezalaki na kanisa ya 2 heures. Bapupuli ye pendant 4 heures du temps, en tout cas ezeboke. Ata Nelka azali nyama verse, mais maloba wana ekotaki ye kokota. Yango wana Nelka alobi te, tika nalakisa bute na nga nalakisa nzoto. Bon, nzoto alakisi te, mais alakisa elamba oyo tosomba siko na Sara. Po alakisaki asomba kaka AliExpress te. Bon, eza pe mabe te soki asomba AliExpress. D'avance, soki totali pe bien, Nelka Ballon d'Or yango ndenge aza wana, bafoto tu atiaka na kati ya Facebook na ntuka ebongisaka ye. Biloko alataka ebongisaka ye, nayebi te soki bino omona yango ndenge nini. Nga namonaka ebongisaka nango ye. Sikoyo so eza nango alia, ou bien soki eza nini. Eza nango pe, namoni ya pe ya problème grave te. Bisika kosomba kaka, bomona yango ndenge eza te. Asomba elamba koto to asomba pa mosusu, namoni eza penza likambo moko te grave. So totali malamu. Pamba te biloko alataka esimbaka ye. Mais nde kote mosusu oyo esengeli neti basinipe na ye sikoyo mwa bien. Elakisi mwa elongi na ye, elakisi mwa te na ye, po meme nga na okanisaka ya pembe, aza mutu achoko, me na ye komonaka nzoka azala ne mutu amwindo. Yango wana fo alakisaka pe te na ye, po eza nécessaire kolakisa te na yo. Meme kutu Beyoncé ali métis, mais soki foto moko ebimi, babimisi ye pembe makasi lokola mundele. To asengaka babandela yango, ata kutu revie yango bapisaki ba million. Asengaka bobandela yango, sino te bozwa ba million na bino. Ye fo abimaka na te na ye ya kimétis, ya kamwa mwinu, ya lingaka bongo. Aboya bima métis moko ya makasi neti mundele. Mais bon, biso zaka nango ndenge mwana, po na otala même ba chroniqueuse ya kini. Bango tu mikolo so natali bestati na bango. Bango tu bakomi kaka ba métis, ya bois noir zo azazo te, na yebi te so ba bois noir bakia. Mais bon, ndenge toza boya en tout cas, Nelka kosali malamu obimisi ya yo, olakisi te na original. Mais kozala nango pe bien Nelka kotika na te oyo, osala babiloko ebele na te oyo, hein? Pourquoi te na yo penza ya yo moko bien boye ozobomba ngo? Po nazomona image oyo eza ya lelo yoyo kako ya sikoyo, nazomona bisiko bimabe te, nazomona différent moko te Nelka ndenge abimi sikoyo na bafoto oyo ya snipe oyo kuta na selonga namoni abimi bien ke ba wana ya kosinape oyo abimi très bien. Bilamba nde ekokani nango asinape na sinape te, bilamba ezokende nango ndenge moko. Mais sikoyo poso nzoto awa ebimi vraiment différent. En tout cas Nelka sala makasi omeka nanu kotika pe ba snipe air moko osala boy. Bien sûr olobi lumière ya telefone yango mutu esalaka so bima clair bongo. Ok, oza na raison. Po ba lumière totiaka yango mutu esalaka to bima ba clair bongo. Bon ngai te, mais bato ebele kaka. Yango wana fo luka ko contrôler ba lumière quoi. Fo luka osomba ta lumière moko, ou bien otie lumière te, ou bien osala lumière ya moi, ou bien osala kaka lumière oyo tosala sikoyo. Ou bien changer ba air kosalaka ba video kozalaka mwa bien. Tala Mama Paradis ozo luka siko bo réconcilier bozonga ndenge bozonga na kitango bokenda osala réconciliation na Suisse. Mama Paradis ye alakisaka te nyonso. Na ebite soki pe asina ipaka kombongo pe matata ezokende ndire soki kombo ba sniper. Bon totiaka ndenge mana. Mais Mama Paradis aza na mingi ya ba photo original, ba image original, même na ba bouton même nini aza nango.
ba Manuela kitoko bazana ba original ebele, ba Mami Ngeni bazana ba original ebele, ba Modero bazana ba original ebele, donc bato ebele batiaka ba image na bango original, ba Karine Mokonzi batiaka original. Yango wana nayebi te tina nini Anelika Ballon d'Or okulukoza na biloko ebele éclairage moko ya yo te, presque Facebook no nyonso etondaka oza pembe 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 nzoko ozaka no na tembo. En tout cas Nelka eza bien garder te na yo aya te moko bien yo moko yebi na kanisa na bafete ekoma surtout bino kuna na Belgique même na mvertifika oza chaque fois so okeba fete okeba soirée okeba matanga basi ya mwindu bakoma mokea ekoma kaka basi nyonso ya pembe ya métis ya pembe ya dona ba nazolo ba métis ya produit ba métis ya produit baze belé siko métis original moke na ba bois noir moke ya koluka. Donc yango wana na yebi tina bakoma kowanga na te na bino ta bois noir na yebi tina te même atako to produit bongisaka bato mais bon yo so totali bien ochaka no produit te so ochaka produit ok kwa kocha image ata ya produit mochaka no produit te so ochaka produit mochaka oyo koma pembe te. Alors pourquoi Nelika Ballon d'Or obunda na pamba pamba yango wana vosenga félicitation na randwa po soki Josiane Mondela popola ki yo penza kitoko bongo te Blandino Sako soka vandela ki yo popolo penza kitoko kitoko bongo te ndelelo to ebite na yo te na moni kocho makasi mais ndenge mpo lobaki baza ba amateur oza penza sire ke obizaleka obetaki bango eloko po bango baza ba amateur te bango mpe baza ba professionnel bino tu bozaka na Ligue des Champions bino tu boza ba randonnée tu ani haut niveau ba bino ba Chantal Bola Mama Paradis ba Mi José la Reine ba Mami Ngeni ba Manuela Kitoko bino nyonso wana boza ba champion likolo boza bato likolo boza bato 7 mais bon soki yo ezalaki okotisa bango eloko rando ça va eza na modele okotisa chuki obenga bango ba amateur bango mpe babengaki yo mokuse nzoka bino tu boza na bino presque molai moko po Magalilo mama lobi yango bien bato milai bazaka 4 tu batikali baya mikuse bwana bino tai moko bino tu bien sûr Mi José milongoli kuna lobi ya na mulongo wana te oya bino mikusa aza na mulongo pe ya bato milai te aleki nde bato milai wana ok bon wene kindenge nango pe kaka bien eza babiloko rando eza ba vérité na lokuta mais eza rando rando eza kaka mpona kopesa spectacle ezala goût mais bon bino boza ba professionnel boyebi nde bokendeke nango kaka nde kopesa nde bato mosusu oyo nanu bakomi ba professionnel te ba amateur baluka kokota ngulungulu na rando te po bakoboma na pamba bakoya kotia na bambeli bakoya kotia na bapoison mais bino bomesana poison ezalaka te mbele ezalaka te bon mbele ezalaki na oya Mi José wana ndeyaki dérapage bon en tout cas mpe biloko abetaki Mama Paradis bino nyonso bomonaki yango en tout cas fo kaka badisciple Mama Paradis bazwa vertige yango wana esalamaki ndenge wana bon badérapage esalamaka mpe ka baaccident esalamaka partout même na baeglise badérapage ezalaka pasteur alobi abimisa molimo na moto womona moto akufi mpe donc esalamaka badérapage bon en tout cas nasepeli nde namoni te na yo ndenge olakisi te na yo osali bien en tout cas bato mpe bazotala yo balandi te na yo basepeli quoi bon otika no malamu tokomonana kaka ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, ta aïe boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na koza ngisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.